Bandeko boyoka témoignage oyo ezali ya Grace Mbisi mutu azopesa yango atiende ndeko mwasi mususu. Boyoka penza témoignage yango malamu. Mwana mwasi oyo azoloba makambo eza nde Grace Mbisi mutu asali yango. Mbote na batu bolanda ngai. Lelo naosa témoignage na ngai. Nga nazalaka likambo ya ulietoka. Ulietoka na bozomona mutu mabe. Na makambo ebele ya loba. Mingi na koloba ngo lelo te. Eza mingi na koma. Na mususu na koloba ngo lelo te. Eza pete ya ba jeune fille. Nazalaka na kopela ngai. Kopela ngai wana pe eza mutu alokosa mingi. Adingi vie pressé. Imagine anjima pe condition ngai mana ulietoka pona mbongo. Anjima ulietoka longosanga bazemi ya ekope wana. Ulietoka sala ngai ya minene. Abimanga na bamama mikolo na ndako. Obliganga na leshaka bamea wana pona mbongo. Obliganga ye ulietoka. Nakoma koleshe bango. Franchement, ulietoka mutu mabe. Basala nga abazemi na nga dona yebi kuta soyi na obota. Na yebi mempa. Na yebi tifo badote benzaminenga. Na osenga na bapaste bachanga na bapriere. Mama kome nga ebele na vie. Nde azabwe bando ubole bisonga. Natamona emotion. Apisi ye ulietoka. Ana sensu mwa mukie ana biki. Biki vamela mwa mukie. Kope na nga pa kumola na ye. Imagine ma jeune fille. Vous allez se remonter à ma canangela. Tambola bien. Vous allez ma canangela na baka. Vos voitures bien, vos avions. Ok, on a monaka. Na souffre comme un kasi. Là, on a évité même pas ça. Na obota, on a évité. Na maman na mikolo, on a léché. On a coco, on a mikolo, on a pona le kumu. Après ça, comment on y m'a Claudia Sassou. Bimana yende ngazana ye ulietoka. Mtuma be ndoki. Womona na marabu même. Sorcier, diabolo. Womona wana. Ye ulietoka. Asalama ya minene. Na minechonga na ye même kose na obota na vina nga bandeko. Woli bisanga na makombe bele ya koloba. Bachani fibo zomayele bachani si. Makombe za mingi. Wonga na muna nga ndeko na vina mwasi. Na muna ya bele. Après tout, quand on a zéro, on a l'ongoli à y est, oh, vous voulez toquer l'ongoli, c'est pas un dîner qu'on a la naïe, vous voulez toquer la rappelle sous PD. Après, t'as pas la copine, on a peut-être qu'on a y est, nous on est minene. Oh, my God. Ah, viens presser ça, mon père. Viens presser. Vraiment. Je m'écoute à Soka. Alors, on l'a pour la Claudia Sassou. On va y Claudia Sassou. J'aime à Soka. Alors, on s'en a. J'aime ma pasta. Et pas maman, mon voyage à libérer les mots. Maman a fait ma condition. Ce que. Nasali kaka azwaka kaka wana aliaka yango kuzoye bakombo na ye eza Wilfried babengaka ye ulietoka weskizenga bolimbisanga bokompone emotion na ngai komaka vous êtes ebele na mutu na nga bocomprendre ezaka juste conseil na wapesa na ba jeune fille. Jeune fille, vous avez procédé dans la vie, bien procédé dans ma bébé. Les gens vont venir dans mon route, ils sont sautés. Moi, la prochaine fois, ils sont sautés, ma jeune fille. Vous avez procédé dans la vie.
Et puis là, ça va jeune garçon. C'est juste un conseil parce que histoire de t'aimer belé. De t'aimer belé, nous sommes tous là. Autour de bangote. Pour ça, nous sommes commis. C'est tellement pas si mingi. Ah, ma vie n'a rien, non, pas de sous-sauter. Nanya sawa na sala. Nasala bakaka nga na pesa kaya liaka. Parce que aprometaki nga awasomela mituka mapangu. Nanya sawa na bénéficier de l'autre côté, apesa nga de l'autre côté, emanga ka na poto, sinola nga na poto. Lelo fina nge beba na obota lisusu te. Yango na pesa ka conseil na ba jeune fille. Donc le système mingi na ba jeune fille na ba jeune garçon o batika ka basi na bango ba tambongo, ba batia kombo, bo sala la moté. Tele lo sor na ngai. Lelo nga na obota lisusu te. Ba pasteur bo sabela ko na nga. Ata apesi bino kombo na nga te. Mais nayebi ke un jour avant na kufa na chika mokili oyo boyebaka kombo na ngai. Na mingi oloba me eso na lobi te mosusu na komi parce que makombo ezebele ezebele. Bakopona émotion nanga bolimbisa nga na tellement émotionné. Soki naza sute bokalisa nga tala bavideo oyo na makambo na komi. C'est mokili oyo te kwa bokalisa nga vraiment na bavideo oyo na makambo na komi. Vinanga baby nenge kopela nge baby kopela nga bota lisusu ta comme puissant. Zema suka longola parce que zema mapasa. Zema suka wana loto mama moko za libele moko. Nanya sata lobala nga asala ngote. Zaka juste conseil na pesa la ba jeune fille. Mama na pesa nga ba condition. Ça sali toilette. Ya lia kango. Nanya sata wana sala ngote. En tout cas conseil na pesa la ba jeune fille. Via presser ça ma belle. Telle le condition vie na ngai. Lelo nga lelo obota lisusu te. Lelo nga lelo kopela nga obota lisusu te. Bambana nga na bandaka kolembula na bandaka koleshe bakoma obimela ngai na bashambwa na badouche na batoilette partout nakende bakoma kobimela ngai. Bakoma bimela ngai nakoma kobanga mai bapaste kosambela mpona ngai parce que via presse eza mabe. Bino bajeune fille boteyama bino bajeune fille boteyama parce que via presse eza mabe makasi. Via presse bozomona eza mabe. Ah, ça peut finir ngai. Finanga ya pasteur, to bita sita pula ba pasteur. Bachangia la mona kata libungu na ngai. Na ba gla micro-ondes, chaque jour na mona makila. Chaque jour na mona makila. Eza jour moto ngana gla te chaque jour. Chaque jour na mona bina mwasi na mona makila via posesa mabe. Tout ça libwa ko na mbongo. Tout ça libwa ko na mbongo. Oto kumeta ngai sala mutafunga ngana poto. Ngai na poto na zokemba na zomona pasi na poto na za biente na zo reste na Europe na mukada te na zo galere na za pasi bokeba na ulie toka bokeba mino ba jeune bokeba na ya za mutu mabe ulie toka na bozo mona za mutu mabe bokeba bino ba jeune fille bokeba na nakanisa bolandi témoignage au malamu bozoyoka ndenge mwana mwasi wana alobi. Ezali Grace Mbisi nde mutu asali yango ndenge na lobi. Me boyebake témoignage yango ekokozala ya solo comme tel ekokozala ya lokuta. Fo boyebake Grace Mbisi na Willie Toka en tout cas baza na relation moko bazalaki na relation moko ya makasi vraiment eza ba relation oyoyo. Bino moko bokoki penza ko imagine ngo te. Nakanisa bato ebele bandimaka te. Grace Mbisi akozala penza na relation makasi na Willie Toka. Mais baza na relation makasi na Willie Toka. To bazalaki nango. Bon, yango nalobi message oyoyo ekokozala ya solo to ya lokuta. Soki pe bomoni eleki na les news des stars fo koyeba ke soki eleki na les news ezali parce que Grace Mbisi na les news bayokanaka bien.
faut koyeba lisusu ke les news akokotia biloko oyo ekokobima te, mais akokotia ba n'importe quel biloko te, surtout so aza na relation ya bien na mutu wana. Alors bato ya les news Marie-Laure, Zoro Mabiala, Borgazi Manata na bato mosusu bazala na Allemagne. Donc bato ya les news ndenge baza wana baza na relation ya kitoko na Grace Mbisi. Alors tango Grace Mbisi aza na relation ya bien na Willy Toka, ata moto apesi eloko neti ndeko oyo ebimi, bango bakotia yango te mpo na Grace Mbisi, mpe bakotia yango te parce que bayebi ke Willy Toka aza mécène. Mpo Willy Toka aza penza na mbongo bokosa na liboma te, aza pétrolier. Soki ozwi kombo na ye obeti yango na internet omoni kolakisa soki aza pétrolier. Donc pétrolier ya solo eza teke motu moko azwi mbongo amipesi kombo pétrolier, mais ye penza aza na molongo ba pétrolier. Donc na ndenga monde bayebi ye, bayebi pe ba million aza nango. Mais sikoyo aza na relation na Grace Mbisi, na kanisa bato ebele elekelaka bango. Yango bomonaka même Chantal Bola moko azotuna, est-ce que ozalaka na Willy Toka to etoko? Ntango Chantal Bola alobaka biloko ya bongo, alobaka yango te mpo na rando, alobaka yango mpenza ya solo, amitunaka yango alobaka bongo, yango ebimaka bongo. Alors sikoyo Grace Mbisi na kanisa bomona yabelaki, ekoki kozala possible Willy Toka alashe ye soki lisolo eza ya solo, soki makambo esalama penza na vie ya Grace Mbisi. Donc ekokozala balashaki ye ntango abelaki, ou bien azwaki infection na ndenge ya kolashe bamama wana, ou bien likambo boye. Alors oyebi monde oyo esengaka pe santé ezala bien. Donc ntango Willy Toka aza na Grace Mbisi baza bandeko te, aza na makambo kaka baza nango. Alors ndenge akomaki na santé ya bongo, ntango mosusu mpe akokotika ye. Ou bien soki témoignage oyo eza nango ya solo te, mais baza na likambo mosusu Willy Toka atikeli ye kaka, bakomi distance, bakomi kaka ndenge wana. Yango Grace Mbisi ndenge azalaka akoki kokosa makambo oyo atie moto mosusu aloba eleki, ndenge akosaka pe bamakambo mosusu mpo kaka akitisa moto wana. Ou bien bakozala na conflit mais na likambo te na mosusu, ou bien ekozala penza ya solo conflit baza nango. Grace Mbisi amoni ke nabelaki, namoni pasi boye, ntina ye kobota, tala siko ndenge nakomi boye, olashe nga. Même pavillon soki na bima ezalaki mpo na yo, ezalaki nango mpo na santé te. Donc Grace Mbisi ntango mosusu esui ye makasi, Willy Toka tika ya koma musika. Yango wana ntango mosusu Grace Mbisi ndenge aza wana, sikoyo yango azwi mwana mwasi wana atie. Epe mwana mwasi azosala direct yango, ekokozala asa na poto to ekokozala azani kaka na Congo Brazzaville, asali yango sima bafuti ye eye kotoyo. Faut koyeba ke ezali moto asali yango nyonso ezali biloko ya Grace Mbisi. Grace Mbisi pe moto apesi yango na les news eleki bongo. Alors soki bolandi lisolo yango, bien sûr ezobima neti vie ya Grace Mbisi te, mais soki olandi mwana mwasi yango ndenge azoloba, bokomona kaka azoloba neti makambo mosusu azoyeba ndenge akolobela yango te, makambo mosusu neti batiaki ye alobaka, sikoyo mona bosani koto alobi koto. Donc azo contredire mwa moke, et puis azo kobalola makambo mosusu, mais eza kokende kaka makambo ya Grace Mbisi. Importance ya message wana ezalaki penza te alobela biloko asombi ba voiture to banini to ndenge aza na poto, mais importance ezalaki abimisaki mosala oyo asala kobima na bamama wana, kofibaka bango, banzoto ya ndenge na ndenge, kobima mpe na ye moko Willy Toka, babiloko ya bongo. Boye ya kolesa pe kaka nayebi te soki ya solo bi ya lokuta. Comme tel oyo pe nyonso elobami ekokozala ya lokuta. Mais eloko nde eza sire, Willy Toka na Grace Mbisi baza sikoyo à distance. Donc Grace Mbisi a perdre ba mécène ebele. Alors na ba mécène nyonso oyo azalani ya makasi eza kaka Willy Toka. Po Willy Toka azwaka Grace Mbisi na 70% ya charge. Donc vie ya Grace Mbisi oyo ezalaki tango elenge ya Congo elenge yali. Donc tango pe baza na ba pavillon, tango azodondwa 70% ya vie na ye moto asimbaki yango eza Willy Toka.
mais nandimi te lelo 70% na basimbi yango na Willy Toka. Yango wana Grace Mbisi ko abandonné wana azo comprendre yango te pe azo kokango te. Grace Mbisi akomotala ke tango nazaki na Willy Toka nanga nakoki kosangana na ba Manola ter moko na barando, nakoki kosangana na Miriam te atasomba pavillon, nakoki kosala makambo mosusu nazosala te, mais tikaka nakota nakosala soni nazotanga mosusu nakose retrouver. Yango Grace Mbisi ndenge atie bongo ezali ndenge alobi kaka makambo mosusu alobi te akoloba nsima. Donc fi wana te moto azoloba nyonso ezobima na monoko ya fi wana eza nde Grace Mbisi. Yango wana oyo nyonso bokoyoka ebongi fo koyoka yango avec attention, comme tel kozala lokuta, comme tel kozala ya solo. Mais eloko biso toyebi kaka neti nga nayebi Grace Mbisi en tout cas azala na relation makasi na Willy Toka. Sikoyo nde relation eza fragilisée. Nayebi ke Grace Mbisi azali blessé na situation na bango. Nayebi pe ke Willy Toka akoki kozala tout le temps venir sur na Grace Mbisi te. Ye aza moto monde mosusu aza homme d'affaires akosala makambo mosusu. Yango wana ntango mosusu mpe banda ko aider Grace Mbisi po azalaki kaka na Congo elengi po babwakaka ye ndenge bamusicien nyonso babwakaka ye. Me nde eloko mpenza eza kaka sir Willy Toka azala na relation makasi na Grace Mbisi koleka meme kozala na bawera, kozala na basaisai na bato ebele na Grace Mbisi mpenza ezala ya makasi koleka meme ya mwasi na mobali. Yango wana Grace Mbisi ye moko akoloba te parce que azobanga meme liwa. Yango Grace Mbisi atie mwana wana ya mwasi. Meme ndenge atie mwana wana mwasi alobi Grace Mbisi aza kaka na obanga. Yango abombi mingi alingi koloba te, alingi pe koloba na mutu te, me na monoko mwana wana ya mwasi alobi etikali mingi bakokoloba. Naza sir akoloba na ye pe yango te, pamba te abangaka pe Willy Toka ndenge aza wana. Ayebi Willy Toka soki aza nani, ayebi Willy Toka aza na kapasite nini. Willy Toka pe ayebi Grace Mbisi soki aza nani, me ayebi mpona kokangisa Grace Mbisi monoko eza facile. Mais Grace Mbisi ayebi ke mpona kosukisa Willy Toka eza facile te meme na ndoto. Yango wana oyo boza koyoka bokanisa te eza ya solo, bokanisa pe te ke eza ya lokuta, bokanisa pe te ke eza fi moko babebisi vi na ye eza moto mosusu te eza nango kaka Grace Mbisi la sexy oyo ya biso tolingaka mingi. Alors nakosenga nde biloko yango kutu ebongi esuka bongo parce que Willy Toka asunga ye mingi, Grace Mbisi pe alobela kombo ya Willy Toka mingi. Bakipe kaka relation na bango lokola ezalaki ya malamu esila pe kaka malamu, meme ekei mabe, meme eke nini babomba yango kaka ekontinue bongo. Surtout na kosenga na Grace Mbisi azala raisonnable, abimisa makambo mosusu etikali te. Eza so ezala ya solo ezala lokuta abomba yango kaka biso toyebela bango kaka na image oyo bazalaki nango. Nasukisi awa botika ya malamu na mawa nyonso ya rando oyo. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, ta et boss des boss ya ni a danger. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.
Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na bakalina Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ngamu la zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisa ote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.